ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ozali nzambe, nzambe na nguya nyonso. Ikolo nase, bikela mwina yo. Nguya na yo, evandi na nkembo na yo. Na bosantu bwa yo, pe na bonkumulwa yo. Mitungisi nyonso, yabo moinanga. Ekoma kakimia, tango nazana yo. Yokitisaka moto netumbelo po banguna na yo bakufa na soni nzambe na nguya kumisama yawe bandeko na biso ba internet balandi ya émission to sambela elongo na chaîne na biso ABC One to pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Lelo lisusu tango yo nzambe asali biso ngolu to mona na lisusu na yo pona kolanda mateya na biso. Lelo tozako kende toujours na lisolo ya délivrance oyo nzambe ache biso na mitema po tolobela. Tozotanga na mokanda na Juge chapitre nango 11e. Bible lobina biso boye, je lis la parole de l'Éternel. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad fit enfanter des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de... Je m'excuse, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une prostituée. Bien-aimé, texte Ezamwa Moulaï de 1 tina 11 kuna okoko tanga. Mena linga kito zwa eteni oyo parce que zande to bonde la elongo. Biblia elobi na biso boye. Nzambe azalaki na mission pona kobimisa Israël na boumbu. Aleki na nzela Moïse. Moïse a préparé ki successeur na ye oyo ezalaki Yoshua. Josué à son époque a préparé ki ba successeur te to successeur. Et Israël, après que Josué ko kabola mboka, ko pesa mutuna mututina était ni héritage na ye, Josué ko kufa. Boulu yeke koti, to komi na période ya judicature. C'est-à-dire, chaque tribu, nzamba azobi misa juge moko po ayeba komemaka libota na ye. Et to komi na tangu na Galade. Bible lobi, Jephthé était un vaillant héros. Yemoko Jephthé, n'a évité soka yeba qu'il était un vaillant héros. Biblia est poussé biso ya koloba boye. Que maman ya Jephthé azalaki mwasi mupaya, to mwasi andumba. Ndeni nikoyeba parce que zalaki na ba lié au basi anduma bazalaka ndenge partout toza toyebi ke soko ke na victoire oke na boulevard na ville na poko tambola oromona basi andumba oke na bar oke place be yobe place ozali na Luanda na Gabon bisika nyoso tozali toyebi place banduma bazalaka toyoka misu ba s'exposer na ba vitrine. Mama wana ndi abota ki Jephthé mais aboti na Galade. Femme légitime, aye ko bota après. C'est-à-dire Jephthé azaki mwa liboso. Ba leki ya Jephthé pe ba koli. Mama wana a influencé bana na ye. Alobi oyo wana zalaka ndeko na bino te po nga na bota ete. Mama na ye aza mwasi ya ndumba. Po bana bakoki kozwa information wapi soki mama ayebisi bango te.
mwana te mutalinga ki kota na libala ya bombanda. Ah makambo nzamba za lokumu ebandi lelo te ebanda na bakoko na biso. Bandeko basangani bamoni ke Jephté akoki jamais cohériter ensemble na bango héritage oyo ya tata na bango. Babengani Jephté. Yoka basangani na ba ancien ya ville po babengana Jephté. Babengani Jephté. Jephté akei. Jephté akei kovanda na mboko ya Tov, mboka moko ya batu moko bazanga sens. Mboka moko ya ba pauvre, mboka moko ya ba délaissé, mboka moko ya batu bazanga tina. Jephté akei ko vanda kuna. Metangu Jephté akei kuna amitika kite. Bibliobi abandi ko sala inscription azokende ko bundaka ko salaka makambu na groupe ya bavorien. Il s'est arrivé que Israël baye ko envahir yango na banguna. Tangu baye ko envahir yango na banguna, makambu ebebi. Israël baye ko comprendre. Peuple Galate baye comprendre que tozana vaillant héros moko. Tika to kendo kutana. Ndeko nanga lelo Jephté azate. Lelo Jephté zayo na famille na yo. Baboti na biso makambo bango basala. Biso nde tokoma ko sibi ba conséquences ba retomber ya ba vie na bango. Jephté pariye moko alinga kati abotama soki ezalaki bolingo ya tata na mama te. Lelo zo sibi conséquences ya makambo ebele na kati na famille. Voilà pourquoi personnellement j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Oya lobake, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Likambo ebotaka problème na famille ya Jacob. Eza likambo ya basi ebele. Likambo ebotaki problème na kati ya famille ya Abraham. Eza likambo ya basi ebele. Bana ya Ismaël na bana Isaac ba yokanite. Gero to nango na mondi lelo likolo ya Ismaël na Isaac. Biso toza ba innocent, tondima te tobotama na famille na propre désir na biso, mais tobotama. Jephté babouaki ye. Ba rejeté. Balobi oko hérité ensemble. Na biso biloko tata biso te parce que yo za mwana ya mwasi ya ndumba. La révélation Yangonde Christ, Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Aïe pas une abisso, ba gentil. Mais na bombi yangona nous, na biso vie normale ya Jephté. Jephté un vaillant héros. Il avait la promesse de Dieu. Mais sa famille l'a abandonné, l'a rejeté. Babouake Moussika. Mosa Nzambe, ndeko nangai, lelo makambozo vivre yangwana, famille na yo, ba rejeté yo, ba abandonné yo. Pourquoi? Bazo mone loko moko nanu lelo te. Lelo bazo mona nanu loko moko te, ba rejeté yo, ba abandonné yo. Mais malamu na sepela ki, Jephté alela kite. Tangu ba rejeté akena mboko ya pasi ya batu bazanga tina abandi ko s'exercer. Bien aimé, il y a un endroit où Nzamba tia pona bénédiction en vinao. Et dans cet endroit, nde bato ba rejeta kyo ba koya kolukayo. Jephté était un champion. Un champion, bakunda kaete so kufite. Un champion, babomba kaete.
un champion banégligeaka vie na été. Un champion, le quoi Mosakoliamos, il est un champion. Atozo mone leote, mais l'obio komone na misala. Un champion, babwa kakayete, ce qui n'a la koufité. Les champions c'est toi. Les lots batu ba méprisé, les lots batu ba négligé, les lots bato yo kokai kosalisa, bazomo na valete, parce que l'eau que zomo na te, mais l'ambition en réalité, on est loko. Na bete la gibino, na tika bina suspense, na liso ya Abraham, na Sarah. 75 ans, na 99 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, tu as dit que moi si pour abota. Il faut passer par ma période nae. Ma période de ovulation ya. Mais Sarah doublement ménopause. A koka qui jamais l'isusu, qu'on passe ma période menstruelle nae. Et Abraham lokola mubali akoya kozesuna ba désir sexualité. Menzamba tika ki saraka na nzoto nae. Atiki Abraham ipeka na nzoto nae. Menzamba koti na kati. Parce que l'intérieur c'est Dieu. La chair c'est la terre. Nzamba koti abandi ko régénérer Sarah na kati nae. Sarah na bomoto nae 75 ans. Mais na kati nzamba zongise na 30 à 35 ans. Sarah azongi mwana muke. Sarah amoni ba période na ye. Sarah ye ko zoazem. Bato ba négligea ki Sarah. Isaac abima. Bato ba négligea vie na lelo. Ils viendront. Tangu likamboye. Ba monite ba fils na moba ye. Po ba bundisa Israël. Ba bundisa peuple Galate. Ba kokaki soute. Parce qu'il y avait personne. Oya ko bunde la bango. Ba zonge pas jefté. Ba ye. Ba lobi yaya. Toye pa inao. To comprendre. Que yonde. Que nanzea na yo. Nde to robika. Nazo ebisa nde komoko. Nanzea na yo. Nde batu bagobika. Mama nanga mami meza. Nanzea na onde libote gobika. Papa Rifen. Nanzea na yo nde libote gobika. Papa Ose. Mama chante ayao. Nanzea na bino. Nde batu bakobika. Ata lelo. Batu ba mo loko loko ezate. Mama Rita. Ata lelo. Batu nyonso ba se ligue contre yo. Balobi ozane loko malongate. Mais non yebisa yo. Loba simananga wane loko. Yonde mutozane loko. Maman nanga fitina. Quoi que les problèmes est koko ya. Mais yondo zane loko. Yondo zane loko. Bakoya ko luka yo. Bako luka yo. Nazo ebisonga na za elembo ya makambo na oyebisa yo. Bakoya ko luka yo. Webi. Parce que na bazui problème te. Mais nazo benga problème déjà na kabanguna na yo. Bato ba méprisa ki yo. Foska di kiese. Na famille na yo. Bato ba méprisa ki yo. Nazo tinda problème kota na kana bango. Ba bando ye pa na yo. Lelo za na valekte. Ba akoye pa na yo. Papa Jean-Marie, maman Hélène, ba akoya tokoye pa na yo. Pourquoi? Parce que tu comprends. Vous savez, ce qui mutuna no comprendre était. Jour à comprendre. Akoya, moi bimbalo, akoye pano mokote, akoya na association ya bancien, ya koloba que nous t'avons maîtrisé, mais nous avons compris que yonde, Maman Clémence Dinanga, yonde mutoza na liloba ya nzambe, toye pa inayo. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens baloba mabe pona okabuya. Tika batu babundisa ABC1 parce que c'est nzambe, mais ils viendront. Attention, mon attaque n'a pas un torti, n'a pas un caméléon, mais Dieu a un katia ABC1, lobby, tokoyambu mamusala. Ndima, ba mépriser, ndima, ba négliger, ndima, ba loba ma bepo na yo, yo kolembate, jefte, abandonne ko sa musala. Tango sa musala, qui leadership, et bandi obota. David, a quand même balamoko roi na Israël, il faut qu'il y ait un na Jida. Ok, malembe. Yaya, qui sera? Malembe, makambe koya. Ta makambe koya. Bakoya. Bakoya. Ta makambe koya. Bakoya nde konanga. Ils viendront. Famille moubele no balingyote. Pozo botate. Bapesi moubele musu, bapesi mwasi musu pa mbano. Problème ezate.
betela bango lisolo ya Sara. Sara ku ye moko mutazo ki Agar apesi mobali na ye. Mais suka nango betela bango lisolo ya Anne, Penina, bana 10. Mais suka nango Fabien mwasi no ba lingo lisute. Balobo liaka na mbonga mwasi yebisa bango. Keyo za chef mukolo moko bakoye pa inao. Bien aimé, laissez les gens nous critiquer. Accepte ça. Tala ngai nandimela Yesu l'église à tata moko azwate na élection. Et cet homme c'est Jésus-Christ. Batikala kami balé yena Barabas élection ba oponanani. Et Yesu apola lamentablement. Barabas abima na 100% ya voix. Mais nani mokonzi? Yesu. Malgré batu bandima yete, mais tout le monde en parle aujourd'hui. Na oyebisa yo, échoué na yo na élection, mais jour tout le monde en parlera de toi parce que wana Yesu. Est-ce que quand Dieu makambo na oyebisa? Les gens viendront. Na oyebisa qu'on dit makambo na so qu'on dit que non, un prophète nous a parlé na makambo na oyebisa. Na oyebiso ko ali sekite po so nzamba tielo bana katlangai ezakali sekite po nebi nzambiana. Les gens viendront ata les loté batu bakoya et elbisiwan to robeta liso na dans 2 ans 3 ans. Bien aimé na ngina sambela nao eso ko ba simananga ke na zamolongi 3 fois come on na zamolongi na zamolongi na zamolongi. Okolo basimana goza champion. Naza champion. Naza champion. Jefte azaki vaya hero. Azaki champion. Ba yaki ko zoye. Ba yaki ko lukaye. Basa ina nzambe. Ata lelo ministère esimba ten. Partenaire azate. Toko bakaka. Toko bakaka. Ata lelo. Tozangi sente. Tozangi drum. Tozangi micro amalonga n'église. Tokoba. Tobanda musalo. Nambunda. Ata lelo makambo esimbate. Batu musu ba ke liboso. Tobet la ba maboko. Mais un jour, Dieu va nous visiter. Un jour, nzamba koya ko soutenir biso. Ata lelo, ba na biso ba otanga na pasi. Mais un jour, nzamba koya parce que azanzambe. Parce que azanzambe. Alors, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. À cause, il n'y a pas si mon côté, laissez les gens parler, mais nous avons Jésus-Christ. Tikanzamba zanao. Foska di kiese. Yonde mutozo sunga. Ministère kende liboso. Tikanzamba zanao. Na mwasi na yo. Na bana na yo. Famille mobimba place boza. Na France, à cause de bolamu na yo fos kadikese, famille na yo ba mona makambo na ba mona te. Na zo ba lokwa mosakoli na nzambe. À cause de bolamu zo sala, pona ministère, famille na ba mona bolamu place ba ali. Kato mona bolamu. Viens Nicolas Pazaza mona bolamu. Bala na ba mona bolamu. Ana mona bolamu nzambe. Nene mona bolamu. Moi si na yo mona bolamu Solange. Bala na yo ba mona bolamu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tikaba négligé yo. Mais un jour viendra Rita Mawete. Les gens viendront avec toi. Chantal Fitina. Nzambe langai. Apambo labino. Nalingito sambela na yo. Atanga moko. Nakeli boso. Atanga moko nako kende liboso. Atanga moko nakeli boso. Analapinda inako zonga. Nasima te. Anyoso nasima. Yesu liboso. Onyoso nasima. Yesu liboso. Nyoso nasima. Yesu liboso. Onalapinda inako zonga. Nasima te. Nzambe nangai ochenga lilobo na mutema yaya pona lobela bandeko baolanda ngai na milobela nga moko penzambe tata tala ndenge Yesu toza négligé tala ndenge tozo fingama tala ndenge ba famille na biso bazo négligé biso parce que lelo eloko ezate nzambe lelo eloko ezate nzambe qui nous délivrera entre les mains de nos ennemis soki ezaka yo nzambe te biso ba jefte lelo babwa ki biso toza rejeté mutako
kondima biso te bana na biso na pasi basi mibali na pasi misala ezokende neti ezokende te salaire eza te tozonyokwama na mulili na pasi nzambe nde toye epai na yo yo nde partenaire ya malonga yo nde nzambe malonga sima bandeko na nga bisika bazali nzambe alola tu peux faire quelque chose na vie ya bandeko na nga place baza n'est-ce pas toi qui dis venez à moi vous tous fatigués chargés je vous donnerai du repos nzamba gradi lompinga yo nde nzamba solo okoko selo omote pour la famille nzamba papa ose nzamba chantala yao okoko selo omote pour la chaîne ABC1 voilà comment batu bazolinga trouble ezalaka oh my god yo nde nzambe na recommande biso epai na yo natiki biso epai no nzambe motema na ngai ezopela nzambe na ngai oh nzambe oza wapi nzambe na ngai oza wapi yaya natiki liboto epai na yo nakabi bango epai na yo natomboli bango epai na yo nalobi yo nde nzambe ezo esika yo nde papa ezo esika yo nde nzambe ezala mokonzi yo nde yaya ezala nkolo na kombo na Yesu Masiya ndeko na ngai nazolinga to bonde elongo na lisusu nazolinga to bondela motema na ngai ezolela motema na ngai ezolela c'est-à-dire batu ebele baza rejeté batu ebele baza rejeté eloko sesa la motema na ngai esala nga pasi batu ebele baza rejeté bazomona ndire baza bango moko mais na oyebisa oza moko te oza na nzambe oza na nzambe oza na nzambe bondela nzambe lisunge utake pa nzambe nazoloba lisunge utake pa mutu te epa nzambe epa na ngai te epa na ngai te epa nzambe bondela nzambe alola senye nzambe yako sunga biso nzambe yaka kosunga biso nzambe yaka kosunga biso biso ba délaissé biso ba abandonné Bible lobi na biso tu es le mari des veuves tu es le père des orphelins Jephté otika kayete na bitumba moko te yo bunda na yoka na sango balonga yo nzambe amami meza nzambe amami meza ya mama na ngai meza nzambe amami meza oh my god nzambe amami meza loboko na Yesu Masiya tombwana yawe ba abandonné batu bakomo seka batu balatisi batu bilongi mabe balatisi batu makamabe bisika za makambo ezo simba te mais nzambe yo ne papa soki makambo ezo simba te yo ndo za onga na simba ya suka yo nde koseka na ngai ya sika nga moto na seka kala nzete ya bakakatani ya mawete se yo linete ya bakowe oh mosantu yo ndo lingaka fitina yo ndo lingaka madawa ya ukomana boro sekende baga yeka kakaka uo komandi broko sakamandi boro ko jukin brakansa papa yo nde nzambe papa yo nde nkolo nzambe toza maîtriser toza mépriser po tozo bota te mobali alingi azwa mwasi mosusu ponga na obota te mwasi alinga kimanga pona na mbongo te yawe zala papa na kombo na Yesu Masiya ndeko na ngai nazoba na muto aza mépriser batu nyonso baboyo bapanza sango na oyo nde ndoki baloba mabe pona yo me batongo bazoya bozolia na bango ndenge bamongo bampoka kola akofefa na ye pai na mutu wana o bandoloba naza molongi bete maboko loba naza molongi ndego ekomi na tango baluka yo ekomi na tango baluka yo nazoyebisa o makambo ekomi na tango baluka yo ekomi na tango baluka yo ekomi na tango baluka yo bazoya koluka yo oko témoigner bazoya koluka yo oh nzambe bazoya koluka yo wekama na borosa bazoya koluka yo na kombo na Yesu Masiya tika nzambe alola apambola yo na kombo na Yesu Kristu nde na bonde liboe ndeko na ngai adresse ya église eza Kanyoka 16 bis na commune ya Ngaba na ville ya Kinshasa. Église eza mission mondiale la gloire de l'Éternel. Pasteur responsable ngai au pasteur Didier Lompinga. Numéro ya téléphone ngai plus 243 9 98 74 29 07 plus 243 9 98 74 29
07. Na Facebook, na komaka Didier Lompinga. Ou bien, contact langa nyonso. Eze pa ya partenaire nangai. Apôtre Fosca Dikiese. Soko kotika na Facebook, o tape Fosca Dikiese. Oko kuta nae, akopese ba coordonnées nyonso. Téléphone oko yamba ngai. Nazo pambola nzambe mingi. Merci pour na pasteur ba kuta nanga ba pesinga conseil. Merci. Merci na prophète Michel Tia. Merci na conseil. Merci na pasteur Lebananga. Merci na ba pasteur nyonso ba benga kinga pe ba soli nangai. Na pamboli mama Chantal Yao na papa Osé. Fondation Chantal Fitina. Mama ya ba orphelin. Nzamba pambola Rita Mawete bande ko nyonso. ABC Mobimba. Nzamba pambola bino mingi. Nazangi te ko pambola oya ngai mwasi mama Lilisa ya Lompinga. Babo kilo na nga na mboka na Belgique. Papa Jean-Marie na mama Hélène. Nzamba pambola famille Dikiese, c'est ma famille. Bana Sonabata, bana Madimba, bana Mbanzangungu, ba ekolo na tanga kola pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Benga tozana pona ko sambela pona. Mama nanga mami meza na Allemagne kolo a pambola bino. Bo s'abonner ebele. Soko zu émission oyo zanga te ko panza ngwe pa ya bandeko mususu po na losambo. Tozana pose ya ba losambo soki epai na okondima to sambela to kondima. Bo sanga na 2-3 personnes po to bondelaka. Tozana posa nango eloko nzamba chebiso na mutema kaka yango wana to sambela elongo. Nzamba pambola bino. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.